Baba alobakate, mais le tomoni Baba alobi. Joseph Kabila, si les gens ne comprennent pas, c'est lui le principal monteur. Il y a déstabilisation, il y a Mboka Nabiso. Aujourd'hui, Joseph Kabila, il est devenu le porte-parole numéro 1 à M23. Tant que Mokonza Sali appelle, il y a des membres de l'Union Sacrée, les leaders, il y a coordination, il y a Union Sacrée, à Benjamin appelle, il y a chef de l'État, Vital Kamerhe. Mais pourquoi le président Vital Kamerhe a Tikali Koyate n'a appel au Mokonza Mboka Salaki? La position de Vital Kamerhe, c'est une position très suspecte. Et ça n'a pas battu belé, bazana kacha Union Sacrée, proche même pembe ni chef de l'État, oyo bazo bouffer pembongo ya institution ya Mboka Nabiso, mais batikali kocha ata appui mon côté na makambo Italie, agression ya Rwanda na territoire ya Mboka Nabiso. Kagama bande koloba yango na Goma, que no tozana batu na Assemblée nationale, tozana batoti na armée, tozana batoti na ba conseiller na président. Lelo toza komona ba porte-parole ya Paul Kagame, ba bandi kozo ba parole. Le chef de l'État lobby, c'est quoi il a comme les pressions que non ba dirigeant ya monde baza ko banga Paul Kagame. Mais Paul Kagame ayo kaka na ba diplomatie. Paul Kagame ayo kaka kaka na munduki. Les années sengo États-Unis a sengi na Nations Unies encore ba revisiter makambo etali que Rwanda azalaka pays ya kopesa ba soda ya paix. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, na balandino sur PSB TV, on va kolanda biso partout. Donc voilà, toyé lelo mukola lelo pona koya kopé sabino actualité politique makambo eza koleka au sein de notre na kati ya mboka na biso. Dans notre pays, il y a beaucoup de transactions politiques, il y a beaucoup de malentendus. Voilà, biso toyé awa un peu pona kotalisa les vraies informations. Na mwana ngai mwana mboka Junior Belami Mbumba. Voilà, les communicateurs, analystes politiques, président parlementaire debout, 10e limité. Ndenge na lobiawa, que non, actualité, ils a dominé, mokolo ya lelo, na vote au esalamaki à l'unanimité, na assemblée générale des Nations Unies, mokolo ya, outi koleka ya vendredi, bisonio sotolandaki, vote au esalamaki à l'unanimité, 15 pays membres permanents, oyo basiejaka, na niveau ya assemblée ya Nations Unies. En tout cas, victoire diplomatique na mboka na biso Congo, quels que soient les ennemis de la République, ndenge ba mesanaki ko diaboliser ou ko sala ba campagne ya chantage, toyebaki ke Katumbi, Joseph Kabila, Kagame basalaki front commun, ça yako baksela bango lisusu ambongo oyo ndenge mokonza lobaki ambongo c'est un politicien sultan, bakendaki ko sala ba lobbying international pour diaboliser que non, le gouvernement congolais balingi que États-Unis azala lisusu na kokota na ba gisement ya ba minerais ya Congo te. Mais lelo oyo grâce à la diplomatie ya chef de l'État na ministre na ye soldat na ye oyo to bengi na maman Jide Soumino premier ministre, sans oublier ministre affaires étrangères maman Thérèse Kaikwamba oyo vraiment diplomatie boti ba fui lelo to moni vote à l'unanimité et votamine na conseil ya sécurité na Nations Unies. To sepeli mais ezaka ka débit biso to sengi na tant que ba congolais to lingi ke ba sanction elanda pe ba sanction ndenge États-Unis bandi wana tous les pays ya Union européenne ba mboiter les pas ba banda ko sanctionner régime criminel ya Paul Kagame to koya ko lobela lisusu na deuxième ligne rencontre ya chef de l'État na tous les cadres et au cadre membres ya Union Sacrée to yebi ke mokonza mboka salaki Union Sacrée pour accompagner na vision na ya le peuple d'abord et le chef de l'État mokolo oyo ya samedi mokonza yambaki tous les membres ya Union Sacrée ils ont une causerie morale au chef de l'État adressé qui bango message ya situation ya mboka na biso ndenge eza koleka to koya kokota lisusu kolobela l'interview oyo mokonza mboka asalaki na New York Times journal américain sans oublier lisusu rencontre ya chef de l'État na ministre affaires étrangères britannique David Lamine oyo mokonza mboka yambaki après sommet ya G20 à niveau ya Johannesburg. Voilà, tokotalisa na bakongomani Kabila auti koloba
Kabila lobi nini nde yango makambo tokoloba awa baba alobaka te mais lelo baba alobi donc mokonzi mboka alobi si baba Faci Beton ndenge tolobi ke baba alongwe na silence na ye lelo baba zwi maloba mais baba ngo abimisa maloba na ye toyoki biso nyonso pe totali identité ya baba ke baba azali na ye na ngambu ya bagresseur ole ya koaccompagner chef de l'état oyo aza kobunda guerre oyo ya libération ya Congo na biso voilà. Actualité oyo eza dominé nde tokoki kotalisa na bakongolais partout boza kolanda biso bos abonner na chaîne massivement na PSB TV bos partager émission bolandaka mwana mboka Junior Belami ndenge bandeko na biso ya Paris balobaka petit sage voilà tozali wana toza ba jeune mais toza ko partager actualité ya mboka na ndenge longo bani actualité ya kobandi ya bandeli ndenge tolobaki awa ba conseil ya sécurité ya Nations Unies ba sièjaka 15 pays membres ya conseil ya sécurité ya Nations Unies 10 pays non permanents de basiéjaki na 5 pays permanents. Na 5 pays permanents, tout le monde va pays puissants comme les États-Unis d'Amérique, comme la Chine, comme la Russie, comme la France, comme la Grande-Bretagne. Les pays permanents, nous sommes votés à l'unanimité. D'abord, les alaka, ceux qui votent, ils vont faire la situation de guerre dans le monde, même au niveau d'Israël, même en Ukraine. Les pays où les alaka ont droit de veto. Ceux qui bangwa atamoko kaka atomboyi loboko na ye comme azali contre la loi ya ba pays 15 permanents na 14 wana soki moko à s'abstenir yeba ke ba loi nyonso koleka te mais ya esengo oyo biso tomoni na ba décision oyo 15 pays permanents ezui tous les 15 pays non permanents na permanent ba voter à l'unanimité que Paul Kagame a retiré ba troupe na ye na territoire ya mboka na biso awa ezali victoire diplomatique oyo tomoni yango biso ba congolais ndenge pe mokonzi mboka lobaki yango tango ennemi akotaki na Goma akoti na Bukavu le chef de l'état lobaki nous avons perdu une bataille mais pas la guerre continue toujours et la guerre nous les Congo on sera les victorieux et le lot toza komona ke par la voie diplomatique na biki koyela mokonzi mboka Faci Beton te okoyela ye ba armes sophistiquées okoyela ye ba pareil sophistiqué mais na koto ya stylo ya biki en tout cas mwana Etienne Tshisekedi wa Mulumba ye penza tanga ki ne koli ya papa na ye politiquement le lot tomoni diplomatie eza ko buka mena Paul Kagame bakolope Paul Kagame azama kale lelo toza komona ba porter parole ya Paul Kagame babandi kozo ba parole d'abord décision nini oyo ezwami na niveau ya conseil ya sécurité pe balobi ndolenge nini balobi boye que Paul Kagame doit retirer ba militaire na ye nyonso na territoire ya Congo donc ba militaire o baza koya na renfort ya koya ko appuyer M23 parce que M23 mokonzi mboka lobaki c'est une coquille vide donc M23 ezali armée rwandaise ndeza ko bundisa biso soki lelo M23 a quitté na territoire na biso vous allez voir que nanga wana na babisimwa tous ces groupes là ba Welingoma ba koluka mbangu tout la bosi yaza ba koluka ba place ba kokima parce que ba yebi déjà que force où ils allaient appuyer bango ba décision quoi pour se retirer. Nous avons aimé même la déclaration il y a représenté ici na niveau ya Conseil des Nations Unies avant vote wana ezala à unanimité voté a ko interpeller ba pays européens bino bozali ko critiquer attaque agression ya Rwanda na territoire ya Congo boza ko senga que Paul Kagame a retiré ba troupe na ye na territoire ya RDC mais ba société européen oyo ya bino ezali ko opérer kaka na zone wana ya est kaka place ba guerre ezali ne place ba entreprise européen ezali en plus boza ko servir ba oyo ba bengi ba mercenaires européens nde bazali ko sala ba crime ebele na niveau ya est ya mboka na biso lelo oyo la représentant ya Russie a pesi position na ye clair contre agression ya RDC pona makambo etali copier ba minéraux na biso na mboka na biso lelo oyo ba kongomani nyonso tozali ba congolais partout boza kolanda tozali na esengo mokonzi mboka a gagné un parti ya bataille mais toyebi ke bataille mususu ezali pona ko reconquérir ba territoire na biso nyonso tokokota na ba zone nyonso oyo ennemi azalaki ko occuper et gouvernement congolais va restaurer l'état et l'état akozonga na bon droit na ye ya ko gouverner partout voilà na bandeko na biso nyonso ndenge baza kolanda biso awa makambo to ya kotalisa bino naza seke ngai pe naza kopesa bino information mais vous tous là déjà vous êtes déjà informés na makambo oyo eza koleka na niveau ya Nations Unies les États-Unis viennent de sanctionner d'abord la sanction oyo bolandi wana ya James Kabarebe c'est numéro 2 ya régime ya Paul Kagame donc James Kabarebe azali lokola pire petit donc mwana ya bitinda ya Paul Kagame so kaza na ba mission ya kotinda ya makasi yo etali makambo ya guerre atinda kande James Kabarebe cette sanction là ezalaki eza ko frapper vraiment économie pe les régimes directement ya Paul Kagame
oyo moni que lelo Paul Kagame vient de révoquer son ministre des Affaires étrangères na Vincent Rebuku oyo awuti kolongola ye na niveau ya Rwanda. Donc Paul Kagame a longoli ministre na ye Affaires étrangères a révoqué ye parce que moni que na diplomatie ndenge salami. En tout cas, Madame Thérèse Kayikwamba, notre ministre des Affaires étrangères, maman Nabiso, tozobenga maman qui pavita, a sali musala na ndenge longobani, a bouki penza diplomatiquement pour le Kagame partout, place à Zalaki. Le toza komona même ba club ya ba football au bazaki na partenariat na Paul Kagame na Rwanda, bazali ko résilier directement ba partenariat wana. Et awa États-Unis, tango a sanctionné James Kabarebe, a sanctionné le porte-parole M23 na kombo ya Laurence Kanyuka. Le gouvernement, il y a Donald Trump, à l'administration de Donald Trump a lobby clairement que non, l'impunité, il ne va pas collaborer avec les terroristes et bateaux qui ont pillé les minéraux. Donc Paul Kagame doit tirer des leçons et tirer l'attention. Makasi na ba sanction wana parce que les États-Unis à côté que les minéraux ou les alliés dans la zone, il y a des groupes armés, ou les alliés dans la est place mindu qui ont bundama ba congolais bazako kufa que non bakende côté kango échelle mondiale. Donc awa ba sanction monsieur eza kolanda eza ba sanction ya ba zone minier oyo M23 za ko exploiter bakende côté Kalibanda. Sachez-le bien que bokozala na difficulté pour aller vendre ces minéraux parce que les États-Unis ba lobi yango ba minéraux côté kama les soutien na ba société internationale oyo eza na ezwami na ba place ya makila ya ba place ba congolais baza kokufa yangwana to eza nesengo États-Unis asengi na Nations Unies encore ba revisiter makambo etali que Rwanda azalaka pays ya kopesa ba soda ya paix. Comment un état voyou comme il appelle Paul Kagame, mais cet état là il bangonde ba pesa ka ba soda pona kokende ko chape na Mozambique, pona ko chape na Centrafrique, pona ko chape boy ba komba lokola ba soda ya paix, mais tandis que bangonde ba premier déstabilisateur yangwana États-Unis asengi que Nations Unies à revoir un peu cette statut là, il y a pays membre ya paix ou ya kokende kotinda ba militaire. Faut ba retirer États-Unis et ba retirer pardon Paul Kagame et Rwanda na kati ya ba service wana ya ba métier ya paix. Yango tolobaki c'est un état voyou oyo atikala ka koyoka te, même les chefs de l'état a lobby yango na journal américain oyo mokonzi mboka wuti ko sala interview, les chefs de l'état lobby c'est quoi il a comme les pressions que non ba dirigeant ya monde baza ko banga Paul Kagame, mais Paul Kagame ayoka ka na ba diplomatie te, Paul Kagame ayoka kaka na munduki ayoka ka na force. Donc même ici bazo tchaï ba pression diplomatique, mais les messieurs par la voie ya force ndé à cause de la chasser au pouvoir parce que c'est un pouvoir de tyran, de tyrannie où est vendu dans makila ya peuple congolais. Awa toye kolobela raconte o mokonzi mboka akutanaki na cadre ya Union Sacrée. Tolobaki awa il y a beaucoup de traîtres même au sein de l'Union Sacrée. D'abord c'était les chansons oyo Kagame bande koloba yango na Goma que no tozana batu na Assemblée nationale, tozana batoti na armée, tozana batoti na ba conseiller na président. Nanga disait ça clairement. Aujourd'hui même le chef de l'État a compris que non, il faut nettoyer. Si tout court na ye ya présidence de la République, ba conseiller belé, il faut ba kende na na repo ba kende na maki parce que et belé bazali ko collaborer na ennemi oyo aza ko agresser mboka na biso. Toye komona lelo tango mokonza sali appel ya ba membre ya Union Sacrée, les de leaders ya coordination ya Union Sacrée a bengami na appel ya chef de l'État Vital Kamerhe. Mais pourquoi le président Vital Kamerhe a tikali koyate na appel oyo mokonza mboka salaki? Tolobaki awa depuis longtemps la position de Vital Kamerhe est une position très suspecte. Et aujourd'hui, nous avons compris parce que le chef de l'État quand il a pris les paroles, il y a Kosolola na ba membre de l'Union Sacrée, mokonzi mboka d'abord, il a commencé à remercier et féliciter Jean-Pierre Bemba Gombo na musala o Jean-Pierre Bemba sali na niveau intérieur ya mboka na biso pour aller sensibiliser les jeunes patriotes congolais par contre en armée pour défendre la patrie. Jean-Pierre Bemba sali yango mokonzi mboka lobi VPM ya transport asali yango azwa ki appui mon côté ya président de la République. Jean-Pierre Bemba sali yango en tant que patriote, en tant que congolais. Mais ezana bato belé bazana kati ya Union Sacrée proche même pembeni ya chef de l'État oyo bazo bouffer pe mbongo ya ba institution ya mboka na biso mais batikali kocha ata appui mon côté na makambo itali agression ya Rwanda na territoire ya mboka na biso. Comme preuve toza komona ke na coulisse nuitamment bazana communication contact permanent avec M23 bazana Bukavu pour na ba protéger ba hôtel na bango ba protéger ba villa ba ferme na bango na niveau ya Bukavu. Lelo toza komona ke ba traître baza ko se démasquer parce que makambo oyo eza makambo ya ba patriote na ba infiltré oyo ba côté la biso pour piller que nos richesses et nos minéraux. Lelo oyo mokonzi mboka était très clair que non remaniement eza ko salama mais remaniement la place des traîtres na kati remaniement et ko salate awa gouvernement et ko salama ya union nationale les opposants
oyo bazali opposition non armée o basimi mundu kité bakozala là pour intégrer le gouvernement oyo pe bakomona que non et ce n'est pas opportun il y a qu'à intégrer le gouvernement ce n'est pas un problème mais le chef de l'État a besoin que tout travailler entre biso ba congolais pour bouter l'ennemi dehors parce que jusqu'aujourd'hui l'ennemi occupe toujours Goma occupe toujours Bukavu il faut que tout sangana entre nous les patriotes Banamoka pour que l'ennemi a quitté Mboka na biso. Des pressions internationales et bandits koya, mais nous-mêmes aussi à l'interne, il faut tout ça quelque chose pour que l'ennemi azwa makolote to azwa placité ya kovanda na kati ya Mboka na biso. Ba Congolais nyonso o baza na niveau ya Goma, Bukavu, toyebi ke bozali prise en otage avec des criminels terroristes M23, mais biso toza ko se compatir na bino bo dénoncer tous les infiltrés qui sont là-bas. Biso toza na besoin kaka ya kozwa ba information. Il y a tous les infiltrés oyo bazali na kati na bino wana pour que tango mokonza mboka azozwa décision ya ko reconquérir ba territoire na biso to démasquer l'ennemi place nyonso avandi. Kamere sa position c'est toujours caméléon. Et cette position là, des positions ils ont freeze un peu l'unité na kati ya union sacrée. Pour eux l'union sacrée ils allaient partage ya gâteau. Pour eux l'union sacrée c'est le partage ya ba ministère, partage ya ba mandataire public, ya ba député. Mokonza mboka chef de l'État na cité de Loya alobi yango clairement devant tous les membres de l'union sacrée que l'union sacrée a été créée pas pour le partage et à gâteau. Pour na kokabola ba poste c'était. Le Congo aussi, ce n'est pas un gâteau à partager. Awa union sacrée, selon mon konzambo kandenga lobaki, selon ma vision nangezalaki pour que tout travailler les peuples d'abord et continuer la vision et les peuples d'abord jusqu'au bout. Mais tout ça comme on a bato mususu ba ye kokota na union sacrée, tango amoni ke ba poste a se retrouver na ba poste a commis directement monter au keno ngai na se retrouver te. Le lope to boyi makambu ya politique ya ba ressortissant tous les hommes influents à ressortir parce que le lo oyo Nord Kivu Sud Kivu occupé l'ennemi kaka bato oyo balobaka ke no bango nde baza influent na ba Nord Kivu Sud Kivu mais le lo oyo bato wana ba membre na bango même ya ba parti na bango déjà bake ko adhérer na AFC ananga mais bango baza awa na kati ya institution bazo gérer mais ba membre na bango bazo kende déjà ko adhérer na ba groupe rebelle terroriste ya ba M23 yango to lobby hypocrisie wana mokonza mboka lokola comprendre yango il faut nettoyer tous ces gens là donc union sacrée tous les membres qui étaient là, mon coloya samedi devant le chef de l'État, bah yoka qui message à chef de l'État. Que non, à féliciter Japé Bemba parce que Japé Bemba Gombo a tamboli à sensibiliser les jeunes, bah ça derrière l'armée, dans n'engé à motivation et Japé Bemba reste le fidèle, sincère et chef de l'État. Il a montré ce qu'il a fait. Oya Saliwana, Eza Makambo Oyoke et Sengina, tous les leaders, il y a une sacrée. Il fallait pas ça la yango citer comme Batul Kwebo comme Vital Kamerhe et tous ces gens là il fallait pas qu'on sensibiliser. D'abord le secrétaire général Augustin Kabouya il fait ça déjà matin midi soir à tout moment azalaka na ba matinée à mobiliser ka jeune à tambolaka partout à kendaka na bakasa yuana koti partout pour aller sensibiliser. Mais nous avons vu des gens au soi-disant que non bango baza influent na niveau ya Nord Kivu Sud Kivu batikali ko appuyer mon konzambo kate na guerre oyo et le chef de l'État a lobby clairement cette guerre ezalaki guerre il y a Ngaï Tshisekedi, c'est guerre, il y a peuple congolais. Donc il faut comprendre que l'ennemi voulait s'accaparer de notre terre. Alinga Zomabele na biso pour que biso to comme esclave il y a Rwandais. Et ça même Jean-Pierre Bemba Gombo VPM il y a transport, il a compris cela accueilli Mbalamoko à Koti a bandi ko travailler pour sensibiliser les jeunes. To monaki excellence Guy Luando Moyo. Oyo yé pas sensibiliser na ndenge longoba. Bato o ba sensibiliser, les noms sont connus. Oyo biso pe pa communicateur, toza ko féliciter na Moussalo Basali. Mais ba oyo bazalaki hypocrite. Oyo ba mesana ko collaborer na benemi. Ba yebi ke soki rebellion e Koti awa ba mususu biso ba congolais to kozala malmené et traqué mais bango ba kokende ko collaborer na benemi po bande ko na bango nanu bango baza na Kinshasa mais ba membre ya ba famille na bango baza déjà na groupe ya M23 et AFC na niveau ya S ya mboka na biso mokonza mboka a étalé clairement par lobby yango remaniement ya gouvernement bientôt là gouvernement ya Sikeza Kobima pe gouvernement ya Union nationale mais pacte social oyo chole azoluka wana que parti social et kokoti sa ba terroriste ba groupe armé parce que biso to kozwa moto asimi mundu kité atangisi makila ba congolais to tchaye na kati ya gouvernement to banda komona le kakawa na Kinshasa na ba cortège mais quelqu'un qui a vexé du sang de congolais à l'est to kondima biloko wana te pe to kotelemela yango jusqu'au bout et mon konzamboka a compris déjà que nous les congolais tous en a besoin te ya kozwa ba terroristes et criminels comme bananga to kota bango na kati armée to kota bango na kati ya gouvernement voilà un peu ce que je peux dire na ba avancée diplomatique au chef de l'État azali ko kenena yango mokonza mboka yambi ministre des affaires étrangères britannique
après le sommet G20 na Johannesburg tomoni tous les pays membres ya G20 na Johannesburg en Afrique du Sud va condamner ouvertement et fermement Paul Kagame na Rwanda pour l'agression na bango na Est. Pe basengi na Paul Kagame retirer ba soldats na yo na territoire ya Congo. Soko retirer te, il y aura des conséquences graves au ekoyela yo. Donc voilà un peu oyo tokoloba et ministre affaires étrangères David Lamine oyo ayeko kutana mokonza mboka ayeko talisa mokonza mboka position ya Grande-Bretagne suite ya crise oyo. Toyebi que Grande-Bretagne était l'allié sincère ya Paul Kagame. Depuis longtemps Grande-Bretagne soutenait Paul Kagame. Mais pourquoi la Grande-Bretagne aujourd'hui a changé directement la ligne politique naie, pas changé le visage naie vis-à-vis il y a criminel Paul Kagame. Ndenge toza ko talisa politique entre les États, il y a que des intérêts. Il y a pas d'amis, il y a que des intérêts. Donc entre les pays, il y a que des intérêts. Mokonza mboka atalisi na bango nyonso ke au lieu d'aller chez Kagame pour payer nos minéraux, boya na porte ya munene na Congo, bo signer ba partenariat. Yango moni même États-Unis il a accepté ya koya par la grande porte. Tolandi lelo oyo message oyo le porte-parole au gouvernement maman et le porte-parole il y a président de la République maman j'ai dit maman Tina Salama oya uti koloba pardon maman Tina Salama uti ko sala déclaration lobi yango les États-Unis est prêt ya koya ko collaborer na gouvernement congolais pour na ba minéraux stratégiques au lieu ko kende na ndenge ya Rwanda ya ndenga muyibi ba koya na grande porte totalisi bango ke ba minéraux ya Congo ngo bolukaka eza na Rubaya ezali na Lualaba ezali boye to signer ba partenariat to signer ba corps to signer ba contrat et ba contrat wane ko zala gagnant pour les intérêts que ya peuple congolais. Donc ezate ke ba intérêt ya ba individu to boyi ko sala makambu ya politique ya ba intérêt individuel. Voilà un peu raconte ya mokonza mboka na ministre affaires étrangères il y a Grande-Bretagne. Le lot où le monde entier maintenant commence à venir face à côté du chef de l'État pour accompagner le chef de l'État dans la démarche. Va comprendre même la France, mon konzambo lobby yango na journal américain na kangi porte même pas dans les pays européens. Le Congo est à Mounene. Congo c'est un pays continent. La Chine à cause de la part naïe, la Russie à cause de la part naïe, les États-Unis à cause de la part naïe, la France à cause de la part naïe, la Grande-Bretagne à cause de la part naïe, mais que pour travailler l'intérêt ya gagnant. Makambu ya kokende, na ndenge ya kokende ko comploter na Rwanda pour piller nos minéraux. La politique wana et ko sala makali susute. Aweza oye na porte munene to signer ba contrat et ko sala gagnant. Vous gagnez la République du Congo aussi, ils ont gagné quelque chose. Voilà un peu ce que je peux dire en général et actuellement ndenge politique eza ko tambola. Donc politique ya mboka na biso eza ko tambola malamu bato ba tombelaki ke Congo oyezinda ekweya à lelo oyo en tout cas boko sala calcul na bango calcul na bino même 1000 fois le Congo ne va pas tomber. Lelo tolandi ba déclaration oyo ya ba représentant même le gouvernement français oyo aza koloba ke non il faut que le gouvernement congolais coopère aussi pour la neutralisation ya ba FDLR. Mais cet langage là ya ba FDLR oyo lobamaka ke non il faut gouvernement congolais neutraliser ba FDLR. Mais to kotali sake Paul Kagame ye biso toza koloba ke M23 c'est un groupe rwandais oyo zo déstabiliser Congo. Ole ke biso pe to neutraliser ba FDLR oyo ezalaka te na Congo eza ba langage oyo bango balataka na munoko na bango ba rwandais pour venir nous agresser. La FDLR oyo Kagame aya ilaka na Congo eza coltan eza or na biso eza ba café na biso eza ba nzete ba bois na biso baza ko bukaka o baza ko exploiter na niveau ya S1. Donc FDLR n'existe pas. D'abord Museveni na Paul Kagame eza pe na deux groupes armés oyo ke ezo menacer bango ba ye ko coopérer na biso pour neutraliser FDLR na ADF. Mais biso awa to lobi pe ke nous la place il y a dialogue avec les M23 exacté. Il faut coopérer na Ouganda, na Rwanda pour neutraliser aussi les M23 parce que les M23 présentent aussi une menace sérieuse pour le gouvernement congolais. Donc mon konzamboka a lobby yango mokolo ya samedi devant ba cadre réunion sacré que non même dialogue ou gouvernement tout remaniement ko salama bateau ba kokota opposition mais opposition non armée mais bateau ba comploter contre mboka ba kokota kana kata gouvernement te parce que otangisi makila ya peuple congolais votre place ne sera pas là na kata gouvernement oyo ya union nationale eza ko sala voilà to kotalisa na déclaration Joseph Kabila awuti ko sala baba alobakate mais lelo to moni baba alobi nini tozo kotalisa na ba congolais awo que non ndeko wana Joseph Kabila si les gens ne comprennent pas c'est lui le principal monteur ya déstabilisation ya mboka na biso. Tant que tobanda yi kolobaka yango les gens ne comprenaient pas. Vous sentez que Zoba nda azui maloba.
moto oyo azana eloko kolobate bato na ye balingi basala ye lokola grand bato na ye balingi basala ye il est supérieur mais or que na mutu na ye vide eloko ezate parce que na kotalisa na bandeko nyonso awa pourquoi na lobi bongo que na mutu ya ndeko wana eloko ezate. Il a fait une sortie médiatique ratée. Et aujourd'hui, Joseph Kabila, il est devenu le porte-parole numéro 1 à M23. Ndenge moko na corner nanga. Donc amitié na place il y a Paul Kagame. C'est lui maintenant qui parle au nom de M23. Aza kosenga na gouvernement sud-africain, selon Kabila, atika ko appuyer armée congolaise parce que M23 aza na droit na ye ya ko revendiquer et aza na droit na ye parce que eza aspiration ya peuple congolais. Donc M23 oyo aza aspiration ya peuple congolais selon Kabila, mais M23 naza ko boma ba congolais na Goma bakoti, lelo nous comptons plus de 10 000 morts. Donc 10 000 morts, rien que l'attaque ya Goma. Na Bukavu, il y a même des enfants congolais tués. Donc pour Joseph Kabila, bana oyo ya M23 bana o babomi kuna na este etaliete awa toya kotala ke na bato oyo balobaka que non Joseph Kabila a gagné M23 par les voies militaires na niveau ya est mais lelo bato wana comme Ferdinand Kambere tous ces gens là bakozonga lisu na média pour nous dire que Joseph Kabila oyo a gagné M23 na 2009 2013 lelo même Joseph Kabila a commis porte-parole M23 comment. Donc voilà là où les gens de Kabila ne comprennent même pas ce qu'il fait, ce qu'ils disent. Lobby balobaki que non, bango ba gagné M23, na munduki, tu sais que l'azo koka gagné M23. Mais le lot c'est le même Joseph Kabila qui devait le porte-parole, il y a M23. Qui devait maintenant, il y a une ko sala allégeance que non, M23 est aspiration, il y a peuple congolais. M23 ce sont des libérateurs. Oui, selon lui, il est M23 bazaba libérateur. Mais na Bunagana, M23 occupé 3 ans déjà. Sous ces 4 ans, Bunagana occupé na M23. Allez voir Bunagana, ceux qui a été école Mogo Tongama. Allez voir Bunagana, même ceux qui nzela Mogo Tongama. Ceux qui même à marché Mogo Tongama, ta ya wenze ba mama bateka. Donc cela veut dire, bateau zolo babaza ba libérateur, mais ba yé ko punir le peuple congolais, ba bandi ko ba force commune partout. Les enquêtes, ezako salama, ya Nations Unies, baza ko répertorier, ba tuerie na ba force commune partout na ba zone où M23 za occupé. Mais le lot Joseph Kabila prend le courage, il a attaqué notre président de la République. Non, il est ils ont régime moko de tyrans, ils ont régime où ils ont traqué l'opposition, tout ça. Mais nous attaquons des oppositions, mais Martin Fayulu m'a dit ici, et Azar on a qu'à Tiamboka. Bacho les bambongo, oh baza ko attaquer chef de l'État matin, midi, soir, ba politicien sultan, mais Bazar on a qu'à Kinshasa librement, calmement. Kaka Joseph Kabila, nde oyo, même pour nous kobimana Kinshasa, si c'était pas l'autorisation à président, à quoi kobimate. Mais mon konzambo katika ya circuler librement, tranquillement. Accueillir les bandes à Mboka, il est allé pour comploter contre les pays. Mais c'est là, il est devenu Pablo Escobar, les déstabilisateurs colombiens à l'époque, né le lot aux années 21e siècle, Joseph Kabila. 21e siècle, Joseph Kabila s'est pris les manteaux, c'est lui le numéro 1, il y a des gangsters, il y a des criminels, c'est met terreur et désolation, il y a le peuple congolais. Et là, on a sorti médiatique, en tout cas, tous les Congolais, ils ont vu que le monsieur, c'est lui qui est à la base, il y a M23. Il y a à la base, il y a mixage, il y a brassage, oui, salama na niveau ya armée nabiso. Donc armée nabiso, ceux qui les lots ils ont infiltré, ba brassage na ba mixage ya Joseph Kabila. Azwa ba officier rwandais, ba latisi bango ba tenir à FARDC. Moto azalaki capitaine na M23 a commis colonel directement na FARDC. Moto azalaki colonel na M23 a commis directement général par UP poste ya commandement na zone ya S1. Donc Joseph Kabila a laissé même les champs libres. Paul Kagame a pillé ba minerai nabiso ndenge sengeli. Ceux qui a continué ba aventure na ye, nous demandons au chef de l'État de continuer à faire la politique, il y a stylo, il y a bic, diplomatie, quota, va sanctionner Joseph Kabila avec Mbongo Nyonso, à Pia Namboka, parce que la fortune de Joseph Kabila, c'est la fortune du peuple congolais. Joseph Kabila, il y a un kati Yamboka, il y a un bot Yamboula, il y a un côté là, mais aye a pillé bon mengo Yamboka Nabiso, le lot, il y a commis multimilliardaire, il a commis tout à tolo, tout à tox, que non, M23, ils ont aspiration à peuple congolais. Peuple congolais, bah lobby yango que tolemi guerre, tolemi makambu ya ba rébellion, bah ya ko zo pouvoir na kati ya mboka na biso par la voie des armes. Biso awa to lobby pour accéder au pouvoir, il faut passer par les voies des élections. Donc toboyi na biso makambu ya ba AFDEL, toutes ces choses là parce que peuple o yazala ki na nénoncé na maternelle. Le lot peuple congolais na maturité to koma déjà na université. Donc to koma ko comprendre les politiques na ndenge za ko tambola. To yebi ke nanga na simana ye ezalinde ba Rwanda ba tondi wana ba Sultani Makenga ba Laurent Kunda CNDP de bis lelo oyo M23 AFC et la communauté internationale ils ont compris ça la place du M23 ezali cantonnement c'est là où on va identifier
tous les étrangers au Bazali Nakatia M23. On ne peut pas prendre tous ces gens-là, tocha bango directement dans l'armée, tocha bango dans le gouvernement. Chose impossible, où est-ce que na pouvoir ya président, mixage, na brassage, na kati armée na biso, et koti kalaka ko sala malisouté. Les chefs de l'État étaient très clairs dans la cité de Loya concernant Makambo Itali brassage, na mixage. Donc Joseph Kabila, si vous avez fait ça à l'époque, sachez-le bien qu'actuellement, on ne fera pas ça. Et M23 ne dirigera jamais le Congo tant que les Congolais sont déterminés pour un peu en découdre avec l'ennemi qui est venu pour nous matérialiser, qui est venu pour nous détruire et pour effacer complètement les Congolais. Les autres moni, quand les Rwandais ou Sassou a fait ça à niveau de Brazzaville, mais ça commence à dégénérer là-bas. Les Congolais de Brazzaville et les Rwandais, maintenant, comme Kobomana, pour nous les Makamamabele. Les Rwandais sont comme ça. Rwandais, pour nous vise humaine, il y a des Congolais et Zalaganango, il y a Kolobelate. Rwandais a préféré abattre là et boire na etongombe na na boma Congolais parce que Congolais pour naie c'est son ennemi. OK, Congolais ce n'est pas un peuple agressif ou un peuple voyou comme ces gens là au bazo kota na mboka na biso pour tuer, violer et massacrer. Ndenge tolobi awa Joseph Kabila et Moïse Katumbi bino nde bozali ba auteur commanditaire ya M23 bo mise pe ba mbongo na bino ebele pour déstabiliser le pays mais ba mbongo wana no seke na mai. Et campagne nyonso oyo bosalaki aux États-Unis pour diaboliser les chefs de l'État des États-Unis d'Amérique. Sachez-le bien que les États-Unis Donald Trump azali plus matière dans la politique ou quand même administration de Donald Trump. Et à Joe Biden, le lo oyo c'est grâce à Donald Trump ba décision comme il y a Donald Trump à 5 États-Unis si bolingo okende partenariat ba entreprise américain bolingo okende na Congo bokensu na Rwanda te aller signer des contrats na gouvernement congolais oyo kosili ça guerre ya est. Et le gouvernement congolais a demandé rien que ça que non, venez à la grande porte, signer des partenariats, signer des contrats dans le gouvernement congolais, au lieu que vous kendaka pas mouyibi, baya ko benga yo recelé. Voilà donc makambo tu as ko talisa na ba congolais mukolo ya lelo pe na tongo ya lelo que non maloba oyo nyonso Joseph alobi wana c'est de cracher na mémoire ya ba congolais ba kufi na est. Tous les congolais ba kufi na est, Joseph atikali ko sala ta allusion na yango. Joseph a pandi sa pouvoir na 18 ans ya makila. Qui se a dirigé mboka oyo pendant 6 ans. Toleli na nurosi mukendi moko awate. Toleli ba Thérèse Kapangala te. Toleli ba force commune ya Maluku awate o ba kundela biso batu. Awa na ba permanence ya ba parti politique ya Kinshasa et surtout IDPS à particulier mon parti oyo ba tozalaka victime ya ba tuerie ya Joseph Kabila avec ba gangster na. Mais les lois ya kolobake pouvoir Tshisekedi les a ko traquer ba congolais, ont maltraité ba congolais et ça pouvoir il y a tyran, il y a tyrannie, et ça le côté, il y a mensonge, et ça les politiques, il y a diable, au biso to côté les milango et ça ne va pas passer. Donc Congolais nous à comprendre déjà que Joseph c'est lui l'auteur déstabilisateur ya mboka na biso, mais toyebi ndenga yaki na mboka oyo, toyebi penenga bimi na mboka oyo, yaki na mboka oyo, même ata cantine ya kosokoleza yakite, mais tango abimi na nyonso atongi Gombe Mobimba, qui sasa Mobimba, ba immeuble botel comme Olive les ménages Joseph Kabila. Donc bangonde bazu bomengo ya Congo, ba s'accaparer na yango. Ce qui se passe à Kingakati, nous savons déjà que la phénomène Mobondo, c'est Joseph Kabila, l'auteur et fondateur de ce phénomène-là. Parce que nos services de sécurité, des renseignements qui ont découvert tout un aéroport na Kingakati, où ils ont ravitaillé, ba Mobondo, ba za ko sala opération na S. Et na niveau ya Bagata na Malukuana, oyo balobai keza makambo etali bateke bayaka, mais nous avons compris que la politique est là dedans et il faut que ba service na biso ait traqué tous les auteurs au bazana Kingakati au baza coopérer na batoana parce que les messieurs la place de Joseph Kabila si Tshisekedi était vraiment un dictateur comme il dit là mais les places na ezaki boloko ou place na ezaki à la pendaison en public mais Joseph Kabila il vit à l'aise mais aujourd'hui il dit que non notre Tshisekedi c'est un pouvoir où il y a traqué les opposants, Tshisekedi ne traque pas les opposants. Je signale un peu à Joseph Kabila et Moïse Katumbi que Jean-Marc Kabundi, il vient déjà d'être gracié à la prison. Il est déjà rentré chez lui à la maison. Voilà. Donc merci na bande konabiso nyoso, bo s'abonner, bo partager l'émission. Ngaya bino mwana mboka Junior Belami FCC ke bandenge bande ko ya poto balobaka. Les sages. Voilà, tout le ciao.